Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino ndenge nini Tshisekedi azali ko utiliser bato na ndenge ete ye moko ayebi ete makambo oyo azali koloba oyo azali kotalisa na bato ezali yango te, mais azali kolinga ko manipule tango nyonso tu ba peuple yango wana tolobaki ete tokovanda kimia te ebongi ete tobimisa mopepe po ete tolakisa na ba peuple lolenge nini ba opposant congolais oyo bazali kosakana na bango pe bazali kosakana na kombo ya mboka na biso Congo. Bandeko babolingo na koyebisa bino ifo boyeba yango malamu ete moto oyo akoloba ete alingi Congo azali pe moto oyo akolakisa bilembo ya minene oyo asala pe na kati na mboka Congo. Koloba ete olingi mboka Congo ezali kaka likolo ya maloba te. Koloba ete olingi mboka Congo mingi il faut lakisa yango pe na ba acte na yo. Koloba ete olingi peuple congolais kosukisa yango kaka na maloba te. Tango zali koloba ete olingi peuple congolais lakisa yango pe na bilembo peuple ya mona. Me bandeko babolingo likambo tozali kokamwa bato mingi bagangaka na kombo ya peuple, me kaka bango moko moto bazali kokende kobomisa ba peuple wana sans que bato ba se rendre compte. Yango ete tolobi ete radio Zoomelmail ndenge tozali wana ebongi malamu topesaka basango po ete bato mingi ba comprendre pe balamuka na pongi po ebele bazali ya kolala. Bandeko babolingo a partir ya lelo nazali koyebisa bino ete Tshisekedi azali lisusu président ya IDPS te, mais akomi na ye membre ya PPRD. Po ete na minute oyo Tshisekedi azali koservir bato ya PPRD pe soki bokebi te mokolo ya baélection aza capable ya kokende pe ko voter numéro 3 po makambo tozali koyebisa bino bozwa yango ni seki te bokoki kokanisa ete bolobi ete bato bazali kosakana me tozali kosakana te tozali koyebisa bino ba makambo oyo ezali na nzela pe bokoki koloba ete me bato bazali na liboma ou bien ndenge ni tozali na liboma te me tozali koyebisa bino makambo oyo ezali na nzela. Na banzi ete sikoyo bato bakomituna me pona nini mama Rosalie azali koloba boye? Bandeko na kotiela bino sikoyo vérité likolo ya mesa.
bandeko ba bolingo oyebi na vie soki omoni ete likambo okoki kosala ezali na kapasite na yo te kolinga te kosala yango mpona miso ya bato. Bandeko ba bolingo tango Joseph Kabila alingaki kosala bakampagne na ye, peuple ye moko alobaki ete tokotia to bamembre ya UDPS balobaki tokotia maboko na biso na bamabenga po ete tosoutenir candidature to soutenir caisse ya président na biso Joseph Kabila po mokolo akobanda bakampagne na ye. Makambo nyonso ezala pepele pe bomonaki ete bato ya PPRD babandaki kosala bacotisation bango nyonso tu bazwi bambongo pe lelo oyo makambo nyonso tu ya kampagne ezali kokende pepele. Bandeko ba bolingo ntango toyebisaka bino ete lokuta ebotaka na yango mbuma te, lokuta ebendaka kaka nde lokuta pe na suka na yango nde bomonaka ete ekreaka bamakambo ebele oyo esalaka ete bato bazali koyoka na lisusu te pe ba désordre koti na kati na bato. Bandeko ba bolingo tango Tshisekedi azalaki na Afrique du Sud, bandeko toyebisaka bino ete Tshisekedi azalaka na avion te, meme pe hélicoptère wana balobaka botikala pe komona yango te. Eloko nini ayaki kosala tango bato ya UDPS tango Tshisekedi akendeka mbala liboso tobetelaka bino lisolo wana, me bato mingi bakomprenaka te. Soki bolandaka radio Zoomel 1000 malamu boyokaka makambo tolobaka nde bokomprenaka makambo oyo nyonso toloba pe tango basini esalamaka. Tango Tshisekedi azalaki na Belgique awa, tango bomonaki mokolo akendeki na Kinsweki na Afrique du Sud, bato bakika Tshisekedi na Afrique du Sud boza komona ye na beglise. Tshisekedi akendeki teke po akende kotala bato ya to ba partisan to ba combattant ya UDPS ya ba combattant oyo bazali ko supporter na Afrique du Sud ndenge bomonaka mbala ya liboso. Mbala ya mibale programme na ye ya Afrique du Sud ezalaki prévité, ezalaki na baluba moko boye oyo bazali kuna na Afrique du Sud, baluba oyo bazalaka ete bakanisaka soki ateki mwa diamant na ye mwa mbongo emonani akoki kosala miracle na makambo nyonso. Baluba wana soki ngungi nini eswaki bango babengi balobi te vie il faut ya awa po ndenge ezali wana biso tozali prêt ya kolueleo avion na hélicoptère pona ba campagne na yo. Bandeko bolanda lisolo oyo malamu nazali kobetela bino bolanda yango pote oyo nazali koyebisa bino ezali vraie vérité version ya solo yango yo, malgré bato mosusu bakoki kondima yango te, mais tozali kopesa bino vraie version. Moluba wana na Afrique du Sud bato bayebi ye pe moteki diamant amonanaka na mwa bamakambo na ye basali mwa fort commun na baluba mosusu ya Afrique du Sud. Balobi il faut ya po ete biso tozali prêt ya koluele yo avion. Tshisekedi ayoki bongo azwi tango deja basi bapesaki mopepe bomonaki ndenge bato ya UDPS bazali kokoma oyo bazali koloba ete baaméricain balobi bakopesa Tshisekedi avion moko na jeep moko ya antibal bamakambo ebele ndenge babandaki kokosa na hélicoptère. Babandaki balelaki deja bato baavance na mopepe oyo baluba wana ya Afrique du Sud babimisaki. Tango esali bongo Tshisekedi pa azwi avion na Kinsweki akeiti na Afrique du Sud. Problème na ye ezalaki ete soki akomi na Afrique du Sud a surprendre ba Congolais bamonaka ete tango akoya na Kinshasa bamoni ye na avion na banini ndenge balobaki ete ba américain nde moto ba offrir ye yango. Ndeko tango Tshisekedi pa kenda na ndenge ya Kinsweki bomona ndenge akenda kuna oyo mokolo ya suko akendaki kogangela journaliste boyokaki bomonaki yango na babilili totielaki bino. Tango Tshisekedi akomi kuna makambo ye ndongo
tango sikoyo koma komi bato oyo balobaki likambo ya avion bakei sikoyo na compagnie aérienne wana po bakende konégocier likambo ya avion oyo bango balingaki banégocier bandeko balingaki banégocier DC8 moko ya mwa monene oyo Tshisekedi alingaki asala na yango campagne na Congo bakomi kuna boye bandeko facture ndenge bango modèle bakanisaki yango te bateli miso bandeko ebendaka badiscussion bandeko bato ya pep bato ya UDPS Tshisekedi ye moko na bato wana ebendaka badiscussion grave bandeko Tshisekedi asili kaka makasi na likambo wana bakotaka na kati na pilotopale discussion ya kosakana te nde tango eyaki kosala ete badésordre ekoti balingaki babimisa mwa stratégie moko boye mpo baloba ete ndenge ezali wana gouvernement ya Congo boye Tshisekedi akita mpo bayebi stratégie nini balingaki basala kaka ndenge tozali koloba ete tango bango bazali koprepare bamakambo na bango nzambe mpe azali koconfondre bango tango babimisa mpo na koloba ete bapimeli Tshisekedi ya avion tango baye kobimisa mopepe wana balobi te bapimeli Tshisekedi pardon bapimeli Tshisekedi akita na avion na ye na Congo gouvernement ya Congo nde boyeli ye tango bango babimisi mopepe wana bango bakanisaki ete bato nyonso tu bazali kaka bazoba na ndenge ya deuxième république soko obimisi mwa mopepe na yo elobi likambo bato bandimeli yo kaka mbala moko sans ke baverifie tango gouvernement ya Congo ezwi makambo wana mbala moko bakonzi ya likolo babengi na bakonzi ya RVA balobi mais comment Tshisekedi azwi contact na bino alingi akita na Congo bino boboyisa meme bocontacte bakonzi ya likolo bato ya RVA balobi mais comment depuis quand biso tozwi appel ya Tshisekedi ya parti Afrique du Sud il fallait kita na avion na ye biso tomboyi akita bandeko balandeli balandeli pe bato espace aérienne na ndenge niveau international baye kotala balobi non jamais avion wana o bango bazoloba de Tshisekedi alingaki akita o na Afrique du Sud balobi batikali kozala te na batrace moko te oyo basignale yango ezala Afrique du Sud asignalaki te tango siko mopepe wana ye kobima bandeko Tshisekedi amoni siko ndenge nini makambo ngo elobi amiti na niveau international Tshisekedi aye kosala bato wana baluba wana pression makasi alobi ngai jamais bokoki kokotisa ngai na bamakambo bino bomeminga tala bainformation esali tamboli boyebo tango esali bongo bandeko baluba wana bazalaki na choix te balobi ete moyen tosala autre meza te eloko nini ayaki kotinda ete baya koluwe avion wana ya moke mbangu ezalaki boye mokolo oyo Tshisekedi abandaki kosala bastratégie na ye mpo babandaki koluka ete likambo ebima ndenge aza na Afrique du Sud wana babandaki koluka ete information moko eleka mpo ete soki information wana eleki epesa mwa mobulu na Congo mpo ete raison na ye mpe ya koya ezala te alors tango ye kosala ete Tshisekedi aye kopesa information to apesi anonso ndenge nini ke bato banani nani peuple ya si alingi ye akomi déjà président de la République ndenge ezali wana peuple nyonso to azali nsima na ye mpe alobi ete Ngoi Mulunda asala attention soki asali attention te akolela na monoko ya mboka le 6 mpe ndenge ezali wana président Kabila apesi ye 48 heures ayebaka ete ye azali président ya Congo wana nyonso to ezalaki batentation ya bandaki komeka bandeko tango ameki eloko wana bandeko epesi impact te communauté internationale baréagir Tshisekedi amoni bastratégie nyonso kendeki na yango esimbi ta ale Tshisekedi abandi siko atake baluba wana oyo bayebisaki ya na Afrique du Sud mpo na likambo ya avion atake bango bandeko suka na yango baluba yango baye kosala nini baye sikoyo kosala tout na mwa mbongo bazalaki na yango baye koluele mwa Fokker moko ya moke ya 7 place Fokker wana tango baluwaki yango ezalaki kaka pona mikolo mine yubia mitano ezalaki pona kampani ya Tshisekedi nyonso te
tango esali bango baloué yango na mwa mbongo oyo bango bakanisaki ete bakosala extra bakoluele DC8 oyo ekosalisa ye bakampagne eti na suka me tango bakomaki esika po ete bambongo efutama bandeko bake kokutana na makambo na bango na Afrique du Sud. Alors ekosala sikoyo ete Tshisekedi baeko négocier mwa avion ya moke. Avant ba négocier avion ya moke loko nini etindaki ba négocier avion na moke darda. Tango ayaki kopesa déclaration alobi ete ye akomi président banini ba makambo moko ya bongo ba autorité sud-africaine baye kosilika na likambo wana balobi me koma moto oyo ye awa ndenge nini Afrique du Sud ezali pays oyo biso nde moto tosalaka négociation na makambo ya Congo po ete kimia ekota ndenge nini ye awa bandi kopesaka ba déclaration ke akomi déjà président peuple alingi ye baye kopesa ye 48 heures balobi il faut abima na Afrique du Sud balobi te Tshisekedi faut abima bapesi 48 heures tango esali bongo bandeko ekomelaki bango kitopale na 48 heures oyo bapesaki ye ezalaki siko eloko moko il fallait siko basala tout mpona konégocier ndenge nini Tshisekedi akoki kozwa avion bandeko baluba wana siko ekomi discussion baye kosala makasi bake konégocier mwa foker moko ya moke ya 7 place po ete 48 heures wana bapesaki ye il fallait quitter Afrique du Sud tango banégocier yango bandeko baye kotinda France na Kinshasa mpona autorisation ya espace aérien bino bongo boyebi ete tango basengaka autorisation espace aérien ezwaka mwa batan mais lokola bato IDPS ekomaki likambo moko ndenge basi bapesaki Tshisekedi kwenda babande kobanga ete 48 heures ekokele na Afrique du Sud yango nomoni ete bayeki bakei kuna ti na bureau ya RVA bakengo tiela bato ya RVA pression markasi bakonti ti na bureau esika babande kosala conférence na bango parce que ndenge ezalaki wana soki Tshisekedi akokisaki 48 heures wana bimi te donc alingaki afuta bamande ya makasi na Afrique du Sud po ete basi bayebisaki balobi il faut abima tango soki esali bongo baye koluwa avion aliviala mpe ndenge baluwaki yango na mikolo oyo akokaki kosala na baélection nyonso tu te po ete mikolo bango baluwaki bandeko na monte ezalaki mbongo ebele nde baye koluwe yango tango sikoyo bandeko Tshisekedi aye na avion yango bino bomoni kaka ndenge ekomaki kisakata mais hélicoptère emonana te po ete ezalaki na yango kaka bamasolo ya nsima ndako bandeko tango aye kokoma na yango akomi nango na Kisangani Tshisekedi abosanaki ete mikolo ya avion wana babandaki deja kokonte yango tango esi esalaki epumbwaki eye kokita na Congo bakolo avion babandaki kokonte deja mikolo bandeko bofungola matoi bolanda histoire oyo tozali kopesa bino pona tolakisa bino elolenge nini bato bazali komanipule peuple tango avion epumbwe ye na Congo bakolo avion babandi deja kokontele yango mikolo po bapesaki yango 5 à 4 jours oyo Tshisekedi akokaki kogarde yango donc tolobaka kaka une semaine. Alors tango Tshisekedi aye na Congo mikolo ekomi kokonte eloko babosanaki Tshisekedi akanisi ete avion ekomi na maboko na ye na Kisangani atamboli na ata ayikeiti na Kisangani asali ba makambo na ye bandeko mokolo kango azwaki avion tango akei na Goma kokoma komi na Goma na ndenge alongwaki ake Bukavu mokolo azalaki na Bukavu bandeko mbela ya bakolo avion eleli batindi fax balobi ete il faut bakende kozongisa avion po ete mbongo oyo ndenge bayokanaki délai esi ekoki il faut avion ezonga po soki avion ezongi te bakotaxe bango lisusu na bamontant oyo bango basaleli avion na ndenge ya irrégularité bandeko epesi kitopale na bato baluelaki Tshisekedi avion na Afrique du Sud miso eteli basololi batelefone eleli baleli Tshisekedi alobi mena kosala ndenge nini
balobi en tout cas vie ndenge ezali wana il faut avion ezonga po ete tozape na mbongo te otokokende kofuta po ete monte leki ebele Tshisekedi lokola ndenge balobaka ete misu makasi ndoki te o ndenge tolobaka ete tango mboka na biso ezali na kokende na kokufa tango mboka na biso ezali kokende na libulu tolobaka yango ete ba Tshisekedi oyo nyonso tu bango nde bazali kocontribuer na malheur ya mboka na biso bondimaka te bomona bino nyonso tu ndenge Tshisekedi azalaka soki akomi na poto azali kocritiquer bato ya PPRD azali koloba n'importe quoi kofinga même président de la République mais bandeko eloko nini ayaki kosala tango nouvelle wana ekweli bango lokola kake bamonaki eloko ni mosusu akosala te Tshisekedi ayaki kojuge bon amona kaka Moïse Katumbi pona nini ayaki kozwa idée ya komona Moïse Katumbi aserandaki compte ke Moïse Katumbi asombelaki équipe na ye ya Mazembe avion mobimba oyo soki balingi bakende kobeta match bakoki kobanda koutilize yango bato IDPS na kati ya kulisi balobi non il faut tomona kaka Moïse Katumbi avion wana Tshisekedi akoti na mwasi na ye na mwa bato oyo mosusu balaki 7 personnes bakei ti baye kokoma na Lubumbashi kuna bakei kope na ndenge ya molili botala kaka bato oyo babandaki kofinga bato ya PPRD oyo babandaki kotinda ete bakombata babetaka bato ya PPRD mais tala na kulisi Tshisekedi akei na molili akei na Lubumbashi akutani na Moïse Katumbi akomi kuna mon fils tala problème ngai nazali na yango bandeko lokola pe Moïse Katumbi motema malamu motema ya boboto aye kopesa nanu levier mbongo anje pe andimi ete avion ya tout puissant Mazembe ekozala na disposition ya Tshisekedi pona batourne na ye oyo etikali avion na minute tokoloba bo oyo Afrique du Sud avion na déjà esi ezongaki na Afrique du Sud bandeko Tshisekedi atikali iolela alors bandeko babolingo boyebisa biso sikoyo ezali sikoyo motuna tozali kotuna potango biso tolobaka bato balobaka ete mama Rosalie motu esalaka te azali zoba papa Roger motu esalaka te azali zoba mais sikoyo biso tozali kotuna motuna na bino bato bozali kobenga ba combattant boyebisa dernier temps Tshisekedi bato boni oyo ya bomisi na Congo bana ya bato oyo babengaki bango bopesaki bango bakombo ba combattant oyo babeti bango ba balle perdu oyo bakufi boyebi bato oyo ya bomisi mais sikoyo tala Tshisekedi kaka bato abandaki koloba ete bato PPRD basali bo bato pepe pona kopesa bino makanisi ya mabe tala na butu na molili ye moko azali kokende kokopere na bato oyo ya PPRD pona nini bapesa ye mosolo bapesa ye na avion mais bandeko botuna sikoyo motuna na baje oyo asali ya CC est-ce que moto lokola Tshisekedi akoki kozala lisusu na makasi ya koloba ete soki bino botinde likambo lobi sala bo akozala lisusu na makasi po ezali lokola akei kodefa niongo esika oyo akokaki kosala te akei kozwa aide esika oyo akokaki kosala te alors toloba siko oyo Tshisekedi azali koloba azali kosala ezali lit réel to ezali na yango kaka lokola asi akosaki bakombata na poto adriblaki bango il fallait sala kaka mwa ba tourner moko bo ba campagne moko bo pona kaka ko soigner image aloba ete na forçaki mais suka na yango ndenge kaka bakosaka te ezalaki po ete bato ya PPRD nde moto basalaki biso G na ba élection kaka ndenge omoni ndenge basali kokosa ndenge ya kolinga ko préparer ba makambo ya lokuta oh non ba liboso bomoni ndenge babandaki o ba tricherie lelo likambo ya ba tricherie wana ekotama tila malili po ete bato basi ba comprendre ete bazalaki kosala ba G et puis azalaki moto moko ko pona ya bandaki kosatendre te ke ba élection kozala pona ya bandaki komona yango ba G yango no moni na bandeli ya bandaki déjà ba manœuvre na Afrique du Sud kuna kangami moyen ezali te bandeko makambo ezali ebele na kati ya masolo oyo bandeko. Alors tala ndenge Tshisekedi azali kosakana na bado sikoyo toloba ete omoni te katamboli lisusu likolo
ba mikuwa ya bato oyo ba usilaki ko boma bango oyo basilaki ko beta masasi perdu ba membre banani ba combattant ya IDPS omoni sikoyo ye azali ko négocier sikoyo na bato ya PPRD na coulisse bato oyo bazali ko bunda kaka ngulu bazali ko kende bazali ko pesa milimo na bango mais tala Tshisekedi ye moko yangala tolobi bandeko bomonaka mosika Tshisekedi azali na ye vrai opposante tala moto ayebi politique jamais akomi pesa na bato ya IDPS 100%. Bandeko toyebisaka bino po boyeba ba makambo ndenge ezali kotambola. Boyebi Tshisekedi liboso tango babandeko considérer un vrai démocrate. Boyebi tango démocratie ekotaki na Congo mokolo Mobutu anonsaka. Ba opposant congolais mingi bazalaki na libanda ya mboka bayaki ko landa Tshisekedi na ndenge ya sima pona mosika bamonaki ete ye penza zalaki vrai leader tango baye sima ya Tshisekedi bavandi pembeni ya Tshisekedi baye ko comprendre bandeko bayaki ko comprendre nini bayaki comprendre Tshisekedi azoko betela bango ba histoire mosusu mais na coulisse bazomona ete Tshisekedi azolia mbongo ya Mobutu tango ba mosusu bayaki ko timbele sele de pesa mobulu ayembala moko lokola azalaka malin aye kopesa discours moko alobi ete soki Mobutu apesi yo mbongo lia po ete ezali mbongo ya Congo mais kosala makambo aza koloba te bandeko alobi bongo ke soki Mobutu apesi yo mbongo lia mais kosala makambo aza koloba te mais ye aza kolia mbongo ya Mobutu na butu baza koyokana na Mobutu omoni tango bato IDPS mosusu bakomprenaki eloko wana babendani nde ayaki siko ko bimisa mopepa lobi soki Mobutu apesi yo mbongo lia po ezali mbongo ya Congo mais yakosala makambo aza koloba te mais dans l'entretemps ye moko na Mobutu baza kokopere baza kosala makambo ensemble tango ba Justine Kasavubu bango nyonso bayaki na bato mosusu balobaki ke baya pembeni ya Tshisekedi bayaki ko comprendre ba makambo ebele nde moto na moto ayaki ko benda na bato babende bandeko bino bolingi boloba ete bato nyonso tu oyo basala na Tshisekedi oyo bazalaka na ye oyo babendana koloba ete bato na nyonso nde bazalaka mabe Tshisekedi nde nazalaka moto ya malamu bandeko ba oyo wana ba comprenaki vérité masolo ya kati ba yebi Tshisekedi très bien mais mingi balingaka na bango koloba te bavanda kimia ya wana nde moni ezali malheur ya mboka na biso soki lelo ba mindele bazali ko se développer parce que mondele soki amoni mabe akosala to abelela po ete peuple a comprendre mais ya ba congolais lelo soki Tshisekedi azali kosaka na ba peuple po ete mingi oyo ba yebi vérité ezala ba Justine Kasavubu tango bayebaki vérité wana babendani olie babimisa mabe ya Tshisekedi basekele ya mabe ya Tshisekedi libanda bango bakei bavandi kimia bazwi makambo na babombi na motema bakomi koloba yango kaka na ndenge ya wiklo bango na bafamille na bango ya Tshisekedi azalaka boyo mais bozali ko aider peuple te yango na moni ete kiungu kumwa kumwanza tango asalaki mwa maloba moko bo alobaki na oyo etali Tshisekedi alobaki ba makambo mo ebele yangana na lobi ete bato bazali ko organiser te Tshisekedi nda azali mosantu bazali nde komikosa il faut bomona kamosika bomitu na bato nyonso bayanga pembeni ya Tshisekedi mais suka na yango bakendenge pourquoi donc loba ete Tshisekedi kaka moto aza bien bato wana nde baza mabe te histoire ya masolo ya kati il faut koyebaka yanga tolobi te Tshisekedi azali démocrate te tala ndenge azali kobomisa bato ya IDPS bobima na balabala bokende boye mais dans l'entretemps tala ndenge akomi kokende na coulisse na kinsweki mpona kokende kolia mbongo ya bato ya PPRD nani azali sikoyo vrai collabo totuni sikoyo na bakombatant bino bakombatant na biso na bino banani bazali ba vrai collabo bomoni pona nzamba azali kolakisa bino ete moto bino bozali kobenga Moïse ye moko nano azali nanu kolabo ya monene kati na bino tango akendeki kozwa mbongo epai ya Moïse Katumbi na konegosie likambo ya avion ayebisaki bino na banzi ete boyebi yango te mpona kolakisa ete bandeko bomonaka mosika bokobanda kosala bamakambo mosusu boza koregrete pour rien mais nzoka nde Tshisekedi azali na bajeune na ye azali kosala bokeba tozali koloba yango moto moko takosa bino ke yenda alingi peuple mingi te oyenda alingi Congo mingi te
bolingo ya Congo il faut monana na misala Tshisekedi agangaki apona ba femme violée ba mama na biso ba femme violée boye alobeli yango batomboli ba mongongo mais moi si na yaza na ONG est-ce que tango bazalaki na viol na bango bakenda Goma ba pensaki ata ba memela bango ata ba kisi ya pamba yana kei Goma Bukavu ata mboli atuna ata miso ya pamba ta komona ba femme violée wana pona kolakisa bino lokutani ni bato bazali na yango bazali kotambola kanga na kombo ya peuple malobe belé mais misala ya kokauka papa Roger na pesio maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Ba peuple congolais il faut koyeba yango ete. Ba politicien oyo bato mosusu bazali kolanda ngulu bazali wana pona kolinga ko servir ba intérêt na bango personnel mais en réalité makambo balobaka to oyo bimaka na monoko na bango yango te eutaka na motema na bango bande ko bolingo na koyebisa bino eloko moko il faut koyeba yango ete Joseph Kabila Kabange président na biso tango azali koloba tango nyonso tu ete to simba na maboko pona to luka venir ya Congo to tonga mboka alobaka yango na tina bande ko bolingo okoki koyela bato liboke ya bato to liboke ya mboka mobimba ba promesse te soki yo moko oyebi nanu mboka yango ba difficulté oyo ezali na yango te parce que tango Tshisekedi na bato ya IDPS bazali koya balobi ete soki Tshisekedi azwi bokonzi ako créer ba emploi 40 000 soki 400 000 emplois pona ba congolais akosala boye akopesa ba diaspora nyonso ba parti mabele po batonga bandaku akosala boye bandeko est-ce que tango bolobaka ba biloko ya bongo bolobaka yango pona bolingo oya ba peuple na to makambo zali ko uta na mitema na bino to bolobaka yango po ba pesa bino confiance ndeko soki moto azali ko ya lelo azali ko loba ete ako créer 400 000 emplois na kati ya Congo 400 000 bandeko ondenge bazolo ba kote mosusu komona 40 000 tango balobaka boye bandeko est-ce que tango zali kopesa bato ba promesse ya boye bomituna est-ce que ba difficulté au Congo ezalaka na yango ba problème au Congo ezali na yango makambo azokoloba ezali vrai yana tolobi bandeko eloko nini ezali kosala ba congolais mingi bazali awa parce que bayena ba poto bavandika ke sika moko basolo na bango zo sukola kaka na niveau ya ba château rouge na ba matonge ba cerveau bloqué bazali kolinga ko apprendre te bazali kolinga ko s'intégrer te po bafungola ba cerveau po mutu oyo apprendre quelque chose na poto jamais mutu ya IDPS boko ya kokosa ete ndenge ezali na bandeko soki bo voter Tshisekedi bokomona ete ako créer 400 000 emplois pe bato nyonso bakozwa misala mais il faut que tout na sikoyo ba difficulté au Congo ezali na yango ba problème au Congo ezali na yango 400 000 emplois ngo ako créer yango ndenge nini bandeko bino bokanisi ba projet oyo bango bato IDPS bazali koloba bino bokanisi ete na makanisi ya Joseph Kabila azali na yango na motu te po a créer pe ba emploi ebele na kati ya Congo mais soki azali na ba difficulté na makambo ebele malgré misala azali kosala c'est que ayi ko comprendre que na kati ya Congo eza na biloko ebele oyo ezali ko empêcher que ba makanisio ya bango ndenge bazali ko kanisa te Congo balingi Congo ezala bo mais eza na ba blocage moko quelque part ozo senga ete il faut que kaka malembe pona koya ko bima na libulu oya ko yebisa bino ete nga soki na zwi bokonzi na silisi ba problème nyoso ya Congo ya mabe ndeko lokuta azali voleur azali menteur pe alingi ba peuple te bandeko tango to mona ka Joseph Kabila na makambo azali kosala to lobaka ete président oyo azali na bolingo ya Congo pe président oyo soki bato ya deuxième république batikaki Congo na kati na ba problème ebele te
mbele alingaki asala Congo eloko mosusu. Mais lelo oyo babosanaka ete Joseph Kabila ndazali kopeye bapo kase na bamakambo ya mabe bango basala, mais baye awa na libanda ya mboka bayebi problème nini Congo na biso ezali yango, mais tango baye libanda ya mboka awa bakomi koyebisa bato ke mboka na biso totondi ba diamant totondi ba nini, mboka na biso boza na pasite, mboka na biso bana bakoko ofutaka minerval te, botala kutu na Libye bana babanda kofuta minerval te, ndenge nini mboka na biso totondi richesse kaka bata deuxième république wana moto bazali koloba, mais bango batu bakambi mboka wana pendant 32 ans mokolo nini basi ba annoncer ke ndenge mboka na biso tondi ba diamant et tondi ba or makambe belé bana bakofuta minerval te. Est-ce que basi basalaka yango to koloba ete bato bakofuta lisusu courant te basalaka yango? Avant ya kolanda batu ya boye bandeko, il faut kotalaka parcours na bango po ete lokuta eleki mingi na batu ya boy. Lelo bakomi ba donneur de leçons na poto, bakomi kolakisa batu ndeni Congo kobonga, mais tango zoko tala bilongi yango basali bambule belé pembeni ya Mobutu bandeko boyo kaka pe mwa soni. Lelo loko komisi bango bilobela wa ezali ba œuvre o Joseph Kabila sali na Congo po bandimaki te ke Joseph Kabila akokaki kosala ba makambo ndenge lelo batu bazali komona na kati ya Congo, parce que modelo bango balobaka mokolo bandomaka ya Congo moka monene tondi basekele ebele, surtout ngwanda makambo balobaka mpona Mobutu et mpona Joseph Kabila. Kokoka eloko te, mboka monene Congo ezali na basekele ebele na pesi kaka 6 mois, mais lelo ngwanda ndenga azali wana atamoka yango no moni ete émotion wana ekoma kotinda ye asalaka ba montage ya ba photo ya lokuta mpona Joseph Kabila, alakisaka bato bapesaka bato ba information ya lokuta mpona Joseph Kabila epesa ye vertige. Yango no moni ete bandeko tango tolobaka ete bango bayaka na balokuta na bango na mbangu mpona kokosa, mais babosanaka tango baye na lokuta na bango na ndenge ya mbangu mpona kotia yango likolo ya mesa kokosa batu, babosanaka ete lokuta na bango ezalaka na date d'expiration. Bango bakanisaka ete tango bakosi balobi tobubi bango na kulisi bake babeti maboko balobi tobubi bango, mais baza kobosana ete tango bapesi lokuta date d'expiration ya lokuta wana ezali. Date d'expiration nango yaka koyeba na mukolo vérité yaka kokoma likolo ya mesa esali affrontement na lokutana nde date d'expiration ya lokutana bango pe vérité ezwi esika libela na libela. Bandeko babolingo moto kosa bino te, tala Tshisekedi babiloko asali aza koyebisa bino badiscours ba makambo mosusu, mais na cesse azali kokopere na bato ya PPRD. Alors dans l'entretemps, il y a ça qui est bon, bon, ça va bande qu'on a bien, bon, peut-être rabattre, peut perdre, bon, ça va bango. Mais t'as là, il y a un moment où ça va nous rabattre, peut perdre na CC. Bande ko ba bolingo. Bon mona ka mosika. Bazali ko bomi sabino pamba, bazali ko linga ko tchabina na ba conflit moko inutile. Dans l'entretemps, tu sais que dia mo bazali na ba jeune ya za go beta. Bande ko na ngato mona ka mosika. Yangana na lobaga songo yeki na poto pona boluka vie, o sali sa famille na yo. Continuer ko sali sa famille na yo. Po ete Tshisekedi tango bango ba yebisa bino ete ba paya ma jumbo kana biso. Mais ndenge nini bango moko lisusu na coulisse na ndenge ya kobombana na sese baza kolanda kaka ba paya wana ba yebisa bino ete bato wana baza ba paya ba jumbo kana biso. Mais pona nini baza kokende ko sala ba masolo na Kinsheki ya ko senga ba mbongo na ndenge ya kobombana. Ah mon cher edenga ipona ete mo ete pona ba campagne mo ete. Mais boza kobenga bato wana ba paya. Yangana toza koyebisa bino bandeko babolingo bokeba bato baza koboma Congo ezali kaka Tshisekedi bangwanda oyo bangonda balingi Congo te ndenge kaka toyebisaki bino bandeko bofungwama tango bayelaka bino bafoto baza kotia botala bafoto oyo bamama oyo bazalaki violé tan ndenge baza kosala bango maltraité bango ndeko na koyebisa yo ya solo nulle part na monde omona ete bato esika baza kosala opération na ndenge ya molili na ndenge ya koviole. Ale kaka ntango action eza kosalama bomoni na foto mbala moko ndenge bomonaka na Facebook okomona na profil ya moto moko atia mwasi moko basoda bakangi na maboko bakangi na makolo mosusu aza kokataka bapoale ya nzoto na ye ya basi bomonaka foto wana moto abimisa yango na lingwanda
pour le peuple congolais doit la vérité. Mais bandeko, il y a toujours comme ça bino. Ba Rwandais ni bango ba opende ko sala ba makambo soki ba tuti ndenge bango ba lobaka. Ba sali ba makambo. Ale ba ju photo ba tangi, ba tindi yango pe pana ni pa ya Ngwanda. Et moto ba ebi ka ko bimisa yango pe ba do. Bomoni, et ça que ba manipulation ba to baza ko sala ba to. Congolais soko vandi, au raisonner, au kolobé de non. Ba politicien ba on baza ko mema biso na erreur. Ndeko, esalika na Ngwanda te, esalika na Tshisekedi te, biso momo ba Congolais soki to prendre makambo na biso en main, to prendre paix, intelligence na makambo ya mboka na biso, to tia intelligence na kati, to apprendre quelque chose na poto, to kosala ya mingi. To kosala ya mingi pona mboka na biso moto ko sabino te. Lelo ba makambo ndenge Congo komi ko se transformer. Est-ce que Tshisekedi ndemoto asali yango? Tu sais que tu n'as pas sali yango jamais. Ezali ba makambo moko o salami parce que président de la République Joseph Kabila na peuple congolais ba sangi simba maele na bango ba tie makambo en marche tala ndenge Congo ezali ko marcher. Yana tolobi o yazali ko tiaka ka makanisi na ezako mona te Congo pe bonga il faut kaka Tshisekedi ndeko ozali ko la pongi pe to ko yebisa yo ke o ye na poto ozali kaka moto moko cerveau na ezali bloqué quelque part. Tu sais que des gens ont la bino le état de droit, état de droit. Mais ceux qui battent na masolo ya kati ya makambo état de droit wana. Boko mona été na makambo ya criminalité na kati ya Congo azana kati. Makambo bato ba bomba bato en public azana kati. Bato ba bomba o batekisa ba participer na liwa Lumumba azana kati. Liwa ya papa na Pongolo azana kati. Alors boye bisabiso. État de droit ngozo bisabiso ya nini? Pour ceux qui ont joué beaucoup de l'exception de l'année, va prendre bateau en public. Déjà, vous avez mon abîme mon bandeko. Tel que la bande il y a bakuluno bazali ko encadré. Oh ba bengi ba combattant. Oh zolo ba été yende ya ko memela bango, yende ya ko zo bango ba ko mema bango na Congo pour te ba ko travailler ensemble. Bateau o boza ko mona na babilili. Nde batu ya bo bino ko kanisi. Ba ko sala quelque chose na kati ya mboka na biso RDC. Tala déjà ndenge moko za ko laksa bango ndenge nini ko sala ki voyou ko tunda bato pote ba beta ka bato bazali ko sala makambo ko kene ko côté la même bakimbangisa na l'église na bango mais Tshisekedi akondana ka yango te nde moto ya boto ebisa ya zo Congo mais soka zui Congo ekufi bandeko eza ko mona na moto aza ko mona te donc il faut za la kaka moto moko ya tina te. Tu sais que les choses sont comme moi, Koufi, pointe, t'as la gueule à bateau, ma cambazali comme ça, bah, que de vous quitter ce qu'on a Congo, même beaucoup de Koufi. La bande, c'est un bateau, bah, mis, comme ça, déjà, bah, colonel, n'endengue, n'a pas moyen, bah, d'autres baba, mais tant qu'on recommande à Congo. Et au Congo, il y a un si on est dans un temps, il y a un pote, na bunda, qui n'a pas grande colonel, dans l'IP, il faut pas penser à Ndeko. Okomona bakoye na esprit moko oke ba o balingi bo ata Tshisekedi wana zokoloba akokokate pote bango no moko kaka ndem tu bako sala susu mo bulu bandeko état de droit bazali koloba état de droit Tshisekedi azakoloba kaka tika loba wana za maloba kaka ezakolo yuta likolo monoko mena kata motema yemoko ayebete situation difficile état de droit. Mais jusqu'à présent je comprends que na Congo déjà état de droit c'est kotakala. Yazana nous ko rêver yana to lobie te bande ko baboni bon la mukana pongi ba peuple congolais batika ko manipuler bino batika ko sakana bino biso le loku du foto le banzambe merci pour être makambo et Joseph Kabila za ko sa na Congo na deuxième république ba kozi ba Congo bakangela ga yango misu bande ko boyebi bande ko boni bato boni o ba perdre batu na bango kaka na nzela ya bandundu wana o kamye kendeki bo kamye baluki na mai ndombe batu bakufi. Gouvernement a qu'on réagir. Tant qu'on y a sous information, ça vous pèse ça. Bama information n'engage na n'engage ça vous pèse ça na. Bangwando le nom baza oganga. Ba bouger qui ata tant que peuple ça au monde a problème. Ba bouger qui tant que peuple ça le mettre nzela baza yi moete. To ça ko kende to ça ko sala deux jours ko kanga na nzela pona nini. Nzela mobulu ba nini. To ça ko lela na nzela. Est-ce que ba bouger qui les laisse pas moni Joseph Kabila bouger ba liko sala. Ndé place bango ba yebo la mukapo ba lo ba ite. Ah non ndenge zaliona Congo po bonga. Il faut to sala bo bolongo kuna batu ya lokuta ba miyibi. Batu bazali ko linga kaka mboka na biso zonga na sima ekende liboso te.
bande ko tozali ko ibisa bino bokeba ba congolais nde mutu bazali ko sala ete mboka na biso zonga sima ezali ba rwandais te tala po bomona kaka ba histoire na bango za ba makambo ya lokuta ba banda ko ganga makambo ya ba rwandais ba koteli biso na mboka balingi ba envoyer tango accident moko esalamaki oyo ba citerne ya nini ebalukaki oyo bato bakufi bayena bainformation oh non Joseph Kabila nde basali bongo balingi basilisa nani bavillageois wana po ete barwandais balingi bakende koremplace bamakambo kaka ebele bayelaka biso kaka banouvelle na loyenge mais suka na yango ntango lokuta na bango wana oyo bapesaka soki inspiré okomona mpe bavandi niele bake kobota likambo mosusu oyo bakosa bandeko ndenge ezali wana bamobutiste oyo ko bamakambo baza kosala na poto bayebaka ete nzambe akofungolela bango mpe visibilité mpo basali mabe ya mingi meme na libanda ya mboka kotinda bato bakende komenasaka bato kobeta bato baproblème ndenge na ndenge yango wana tolobi ete bandeko babolingo bozala mayele kongo mpo ebonga eza na maboko ya Tshisekedi te kongo mpo ebonga ezali na maboko ya mwana nyonso tu ya kongo ayeba eloko nini tokoki kosala mpo na mboka na biso eloko nini tokoki kosala mpo ete mboka na biso tozonga lisusu na le passé te ya ntango ya 32 ans ba rythme oyo Tshisekedi aza komemela biso alingi azongisela biso lisusu kongo na modele ya 32 ans bato baza mayele bacomprendre mais oyo baza mayele te baza kolanda kaka ngulungulu ya chiche baza koyembela kaka bandembu ngulungulu mais ye moko bandeko so oza moto mayele ovandi otali mpenza ndenge nini Tshisekedi aza komema politike na ye okokomprendre ete vieux akokoka eloko te na Congo oyo nyonso aza koloba ezaka maloba eza kobima likolo ya mbebo mais soki bapesi mpenza ke balobi mboka yango akokoka eloko te po ete azali deja moto moko oyo ke bacombatant basi baenvahir ye akomi kosala siko selon volonté ya bacombatant mpe tolobaki yango malamu moto nyonso to azali na makila ya Patrice Emery Lumumba na maboko akotikala kosala rien na Congo mbala ya liboso na mona un démocrate azoloba ke soki bomoni basoldat baye liboso na bino baza koempêche bino kosala marche bomenace bango soki bomoni soldat akimi bolanda ye meme ntina kati ya camp liboso ya mwasi na ye na bana na ye bobeta ye boterrorize liboso ya bana na ye est ce que ezalaka un démocrate akopesa discours ya bo alors Congo yango akotonga yango ndenge nini oza koloba ete un pays de droit akotonga yango ndenge nini droit yango akokotisa yango ndenge nini aza koloba ete tala kaka moto oyo ya mibeko un agent de l'ordre donc ye aza koloba ete bapopulation balanda ye ntina kati ya kamba babeta ye liboso ya mwasi na ye baterrorize meme devant bana na ye est ce que motu ya lider ya boye eza kosala tomonaka mosika bandeko tomikosa te tomonaka mosika ezali pasi mingi mpe mawa tala lelo ndenge akomi kokende na Kinshasa mpona kosenga baede mpe ya Moïse Katumbi ezali soni mingi dala to toza kobomisa bato mosusu pour rien yo moko ozali kokende na Kinshasa mpona kosenga baede vraiment mawa mingi na komona Tshisekedi bamakambo azali kosala nazali komituna vraiment soki mpenza ntango ya Mobutu ntango bandeko koloba ete azali démocrate ezalaki kaka po tozalaki na koluka mutu moko po ete Mobutu akende mais lelo mpenza na ye komona ete azali démocrate te aza mpenza un vrai dictateur po alobaka ete azali démocrate bandeko koso Mobutu aza kotya biso bakala alingi ndenge biso tosala boya démocratie moya etambole bien eza te lelo Mobutu aza te bazusi ko démocratie yango Joseph Kabila atia yango likolo ya mesa alobi ete bon mwana nyonso ya Congo opposant nyonso apratike siko démocratie yango likolo ya mesa mais baoyo tokanisaki baza badémocrate tala ndenge bakomi kotata bana tala ndenge bakomi kolakisa biso ki dictature na bango yango na tolobi ete bandeko bino moko bomonaka nani siko azali vrai démocrate ezali pasi mingi mpe mawa ezali pasi mingi mpe mawa Tshisekedi aza kobomisa bana ya bato mais butu na kulisi ye aza kolanda bato ya PPRD mpona kokopere bapesa ye bambongo mpona continue bacampagne bandeko vraiment ezali pasi mingi mpe mawa yango na tolobi bandeko oyo bozali kokende kobima ngulungulu oyo bolobi boza kobunda mpona Tshisekedi bokokufa kaka mpo ebele mpe bakufa ya Tshisekedi basalela bango rien meme na bafamille na bango
asa koloba ete bapepe congolais balongola kobanga oui balongola kobanga mais ntango yo bimisaka bato na balabala pourquoi zonga mwana na yo obombi ye Félix donc c'est que yo moko pozalaka na kobanga oyebi ete kuna danger ezali tika bana bato mosusu bakende kokufa ya ngai Félix nazali kobomba ye mpo soki oyebi ete lobi ete balongola kobanga il fallait mpe Félix abimaka na groupe ya bato wana esika masese ezali kolela mpo omona ete motema mabe ndenge nini bazali koutilize biso mais nzambe alobi ete bajeune na bango ya 32 ans nzambe asatie loboko mpe bakokoka lisusu eloko moko te mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge touti koloba il faut boyeba yango ete tokeba na bapoliticien oyo bazali koyela biso bamaloba ebele misala emonanaka te misala na bango ezali kaka oyo ezali komonana na Congo badiscours ebele mais peuple azali komona réalité na miso te yango na ete bongi na biso tosala makasi tolamuka na kati na babozoba oyo bato oyo bazali kolinga komemela biso na yango po ete soki totikali kaka na kati na babozoba oyo ya bato oyo ekozala malamu mingi te mpe pasi mpo na biso yango ete ebongi na biso ete tolamuka bandeko Congo ekobonga te po ete bazali koloba ete ntango mosusu Tshisekedi nde asimbi bonheur ya Congo bandeko botika bandoto ya baba Tshisekedi azali koluka bonheur ya mwasi na ye na bana na ye mpe azali koprepare vie politique ya mwana na ye Félix dans l'entretemps bana ya bato mosusu makile ezali kotanga Tshisekedi azali na bastratégie na ye mais bandeko mokolo bongo ya comprendre ete Tshisekedi azali kosakana na esprit na bino mpe azali kolia bino bambongo nde mokolo wana bokoloba ete ya solo mpenza tosalaki erreur mpe mokolo wana bokoloba ete ya solo mpenza makambo oyo mama Rosalie na papa Roger babandaki koloba bazalaki na raison tala kaka ndenge akei na ndenge ya kinsweki bandeko okutana na Moïse Katumbi mpona kosenga aide ezali pasi mpe mawa yangana tolobi ete bandeko babolingo badiscours ya bambangisa oyo bozali komona na bainternet bokemba na yango ezali bamakambo ya lokuta bokeba na banzi ete information topesi ezali information moko mpenza ya source bandeko na minute ndenge tozali koloba Tshisekedi azali deja na mofuku parquet ya Moïse Katumbi mpe ndenge ezali wana avion ya Mazembe ekosala le possible po ete na mikolo oyo ya campagne ya Tshisekedi avion wana etambusa ye mpona kolakisa ete ndenge nini Tshisekedi azali koutilize bana yanga ndenge nini azali kobomisa bango dans l'entretemps ye azali kokende kozwa mbongo ya bato ya PPRD yango tozali kotuna bakombata boyebisa biso nani azali vrai kolabo sikoyo nani azali vrai kolabo po ete bino bobetaki tolo tosi tosangisi bambongo mpona vie chichi tosi topesi toza na besoin ya nini te tokosala bakampagne na bino me mbongo yango bopesaki ekei wapi yangana nayebisaka bino bomoni première fois ntango akendaka na Kinshasa oyo ayaki asali tourne na yake na Kinshasa oyo basalaki mopepe bimi balobi nini mbongo ya IDPS bayibi bato ya IDPS bayibi mbongo oyo balobaki botika makelele bandeko ngai nayebisaka bino ezali baje ya Tshisekedi ye moko adokolaka mbongo wana ye moko adokolaka yango aza muta bastratège abimisi mpe mopepe kaka ye moko mbongo ebongi bosaliseli bamatata bino na bino après ye moko kaka ye lisusu abandi kokalme bino bon totika nani lokola toza na campagne banini nzoka nde ye moko asafiakulaki yango bandeko eza bastratégie bandeko tala sikoyo na deuxième tour bocheche bambongo banini asali kaka soki tour moko kaka na Kisangani na Ngoma mbongo esili mbongo esili bandeko et puis bakolo avion mpe balobi avion il faut ezonga bandeko ateli misu amonaki moyen sala eza te butu akatisi akeye epai ya bato ya PPRD ezali soni parce que
na bakasa ye nyonso to na baluba nyonso to bango babetelaka tolo bato mbongo wana lelo bamonani te tala Etienne Tshisekedi azali kokende kosenga mbongo epai ya Moïse Katumbi bato na biso ya PPRD mpona kolakisa ete eza kolakisa mpe basigne ya malgérance lelo soki bapesi ye Congo akokoka mpe eloko te na banzi ete oyo ezali lokola gifle monene oyo bato ya IDPS bazwi na bakor mbatant bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dossier te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.